Vous êtes sur BioNews Télévision, la télévision autrement. FBT SARL, Fikipo Business Trading, sponsor officiel, Missalande. Avant, ce que ça bon, parce que j'attends notre suite officiellement, ce que ça bon, parce que les refuges, quoi, c'est par rapport à l'incapacité, il y a fait dessus, il y a des malades, en dehors du territoire national. Ça déjà, plutôt sud-africains ça débordé, dans le cas de Covid-19, et il est belé. Et je pense que ça les refuges, c'est par rapport à cette réalité. Donc, alors surtout vous qui n'est pas dans le groupe Salon, vous avez partagé beaucoup de souvenirs dans le groupe Salon. C'est vrai qu'ils ont belé, tout le monde comme il balé ou partager dans le groupe Salon parce qu'il y a des gens qui ont bien. Ils sont là à la radio-télévision nationale congolaise. Tout ça, la mi-coloniale, donc les causes de la moto tombent, elle était pour tout ça les mingi. Salimina n'a pas tant à parce qu'elle est mingi parce que tout ça, le cadre de la radio-télévision nationale congolaise. Tout ça, c'est gentil, mais hélas. Et c'est quoi vous souhaitez nous pour avoir obsèque à Chala parce que c'est un grand artiste et comédien qui aujourd'hui a fait la fierté de votre travail. Souhaitez dans les années pour avoir obsèque. Nani papa obsèque oya pe madame nde to tozana na bo moyiboye tozela bo obsèque po bese bela ma bête bela ka malamu to na saki malamu to na même to le banana fona te tozana no vivant boy tant na vivant boy madame basala na lukano eloko moko po ko garantir biso le so bazo ken boy ba mama bana na biso ba ko tika nani po na place la biso po basali mingi de wana nde ko ko tra ke besoin na vie bana bo sali musala. Donc le coup là parce que bozo sala musala ming mais bozo zo où était singé la binoto dengo lobi. Et alors message nous lancé dans l'état la biso ton ministère de la culture par rapport à la situation comme la artiste na biso. Message mon président pour l'état mon arabiso. L'état est biso. Et ba toi sala musala boy. Il faut pas la récompenser non quand on a bon moyo que ba kufa donc ça ba stop obsèque donc sur ba discours tout ça non maintenant ça tout ça bon moyo ba kalisa que ba tout ça la bango le koni tout que ba on pour de mukolo ba famille la ba kalisa que tout ça la kana icône kata biso tout ça la grâce parce que tout ça famille na biso tu faisais la bolingo il faisait la bomengo parce que biso tout na tout pesa ba to bolingo tout pesa ba to bomengo biso tout ko pauvre débattre en moi papa merci beaucoup maman. Comprenez que Lifelo, oui. Nous sommes à l'IPAD. Fondation Ferrego, la vie calaté, programme de la presse, en tout cas. On a la conférence de presse, voilà. Nous avons la promotion on a pris Tanzanie. Tanzanie, on a concert le 24. Voilà. Donc, moi, je suis en 2022. Maintenant, on a la chance. Et aussi, donc, tu es là, tu es là, ma musique. Ok. Ah, ouais, comédien, il a droit. Et puis, quand tu as raté, oh, qui a été, et tel yoté. Ça a un impact, il y a un été, et je suis à un autre pour Mikolo, comédien, je suis au tel pena, je suis au centre pena. Je suis à bien. C'est comme moi, il y a place, exact. Pour pas se gailler. Pour les solo, les sanga. Je t'ai dit. Le Kazanet Soko, au Koyeli peut-être, ce qui est né, il y a un mataba, mon santé, n'est pas commun. Au Tikala. Donc, on a le baillé, bon, il a raté, bao baillé, pété, pété. Bah, monsieur, pas dans un voyage. Monsieur, ça a quoi, calme. Bogayopé, on est comme. Binon bozo comprendre. Yo apparemment pour comment ça théâtre, pour ba imuro et vous ça ba philosophie ngamo na zoloba. Ngana zoloba. Likolo na banga nzambe na se na banga mbwa ngai nazoloba na yebi makambo nazoloba je sais de quoi je parle naloba makambo na nganga lemba bakufela comédien susu lelo le 4e oh bon ngai moto prophète na lemba comédien mo akufa na lemba na janvier nzamba la kisio oui na janvier okafon l'église. Ocha no tembe, mais comme prophète. Kanga maloba o, monteur kanga maloba o. Il faut pas tomber la bataille. Toza na ta moko boye bolingo ezate. Na janvier na lemba de la presse abi. Bolingo ezate. Comédien ou comédienne? Comédien. Comédienne. Ça. Po bolingo ezate. Entre biso na biso bolingo ezate. Na utu koloba na yote. Na solola na yete po na nini, bowelela nini ote. Minene na ye mutu esala ngane to solola te. Minene yo pesa la minene. Soit tu es soko lingaka minene te.
zalaka na ndenge wana lingela moninga no na minene na ye mutu akoza neti bia biso boye ya moninga ya mona boya ko tia taketi moko ya sika na lata na nga biloko akala poso lati boye boye vanta muluba ayoko lakisa ya sika tout ça mais problème ndeko nanga donc il faut battu bakoza lolenge wana ba msusu pe bakoza lolenge wana tozon apesima OK Dubaï oyebi vidéo sala biso suba na avion publia ba paro nyonga tendeni OK ce qui Japon oyotie nyonso wana nasala yango te nasala yango po nga naza le seul journal o mon lelo nga nazoloba yango so na bino bino ke boye o mona ngo mabe lukata sur to sala émission voilà n'expliquer pena bato lelo yo muto akoti pe na carrière ezali kechu masananga le kechu ba bon séjour na Paris voilà des même PDG to fongola nzela naza le seul journaliste na voyager na moment coronavirus journaliste mo ta voyager na coronavirus série wana test bazo sala $45 pour voyager mais nga na oza na kenda ba Dubai na kenda ba Japan na sala ba vidéo na sala na kenda na ba Dubai mall esika kutu yozo bule kutu olo tata na ndoto me yaka na ndoto te na ba journaliste et puis ça mena ba tunyo sauter vous comprenez il faut quand même ba biloko wana elo ba rapper na le seul journaliste na sala émission na katia diète privée chef de l'état avion likolo na TMCT na zolo ba vient na ngai Weranson naza témoin papier ka kol témoin Christian Engani lo mabattre témoin na jet privé parce que son a bien que journaliste ni na ça sala ataka bulu mwana kabula ata mami lela na ça sala ta émission na kata jet privé oté oh na mimingam voilà merci de la presse sur foot ça même mission parce qu'il faut faire ça oignon so ana beaucoup pour mikolo na zongi mabe mikolo yo na récupérer ce ko ebonga na pona mona ba monga ba nani wana 2022 wana après banane après Tanzanie d'accord merci Vous êtes sur BioNews Télévision. FBT SARL, Fikipo Business Trading, sponsor officiel, Missalandé. Oh, merci Jésus. Nafuteli yango bongo te, ngolwe kutinga ye. Écoute ngai bisika na kana te Nazweli yango facture te Ngolo écoute ngai na tango na kana te Une faveur accordée librement à quelqu'un comme moi, Jésus, quelle grâce c'est que j'ai trouvé à tes yeux, Ngoloué, 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 Ngoloué,
mobali pe yo poti oyo eza nini basusu mutu pasi na mabale ya yoza na kinga oyo eza nini bambule bele somwane lelo bana agogo oyo eza nini yemba ngoluwe 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 yemba ngoluwe 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 lelo bapatron minene oyo eza nini lobi bayembelaki mokili lelo bakoma ya nzambe oyo eza nini lobi banganga ya kisi lelo basali na nzambe ya solo oyo eza Where would I be without your grace? Jésus, ta grâce m'a sauvé. Faveur ou un don pas mérité, bienveillance, avantage pas mérité, une grâce accordée à quelqu'un à mon évolué. Évolué, ça n'y faveur ou un don pas mérité, bienveillance, avantage pas mérité, jamais mérité, accordée à quelqu'un à mon évolué. Et voilà, merci mesdames et messieurs, vous comprenez à l'image déjà. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans notre rubrique La surprise, autre vie, Makusa, non. Le regard sur le couple, non. Mais les autres, c'est le cas descente, Nabiso, dans le quartier Moko, où nous allons rapide parce que je suis avec un frère où on va expliquer beaucoup de détails. Vous remarquez une image déjà, on va l'insérer bien construit, Neka la ville province, il y a Kinshasa, République démocratique du Congo, où il y a en vente. Bandeko peut-être plus bas à Raposa, Batonga, Basalamsale, Belé, mon négociation, mon tout. Mais place mort de GP Samélio. Maman, papa, ndeko moi, si ndeko mobali, de partout aux alliés. Déjà, ils ont construit dans la condition morale malamu et ils ont été kama. Donc, il y a un moment, communauté n'a pas le quoi, tu seras tout près d'abino, tu t'embolleras toujours de père, puis tu peux savoir un message, tu communiqueras abino parce qu'il y a de grands messieurs, il y a de grandes dames au balandara Bionews télévision, tu peux savoir un peu sangouela, ou peut-être bandeko maman, tu bandeko papa, bah vous allez pas intéressé na offre oyo, offre na biso eza awa, bumoni, botalane ba balancer biso na image. Ils ont vraiment mon aîné, tous les détails, belé pas de konabiso, ou tous années à sur place, on me campé pour expliquer biso. Voilà. Avant de commencer, biso te sera toujours. Merci pas être temps Zambé à battre la biso, et Maton Domingi, dans notre sponsor officiel FBT Misalande. Grand merci à notre sœur Francine Kindembe depuis London. Merci pour la fidélité et confiance toujours dans Kata Bionews Télévision. Notre frère, il y a tout ça moi des détails moqués, bandeko on a déjà des détails yandaku. Ah, tout ça dans wapi. Awa tozali na quartier. Awa tozali na quartier Kunda 1. OK, Kunda 1. Kunda 1. Toza na Retilombo. Na Retilombo. Toza proche à école université Izipa. Izipa Matete.
Ah, ici pas ma tête, Pembeni. Pembeni, derrière nous, il y a Camp Kabila. À plus ou moins 30 ou 20 mètres Camp Kabila. Il y a une salle de peinture où il y a une peinture. Donc, il y a un millier de vraiment sécurisé, bien stabilisé. Donc, il y a un millier vraiment, il y a un millier à Kitoko. Donc, tu peux circuler à Air Nyonso vraiment. Il y a vraiment un millier civilisé vraiment. Nous voulons juste parler de détails, parce que Ndaku Ezali offre. Eza ndaku ezotekama donc lopango bima nyonso eza na kati awa eza otekama pesa biso mo ba détail muke parce que na monde déjà toza na ba makambo belebele nyonso eza complet cuisine nyonso eza installé makambo belebele batu ba oyaka ba koti ba juna lopango na ba makambo nyonso pesa biso ba détail nyonso eza na kati ya ndako. Oui, na kati ya ndako toza na nyonso ezali cuisine eza déjà cuisine modernisée. Eza na ba cuisinière eza na kati nyonso oyo bazala na kati ya cuisine eza bien placé. Toza na la lavabo na nyonso ezali on peut citerne citerne ya 1000 litres toza na hydrophore oyo mai obenda mai abendi mai akotisi na kati ya citerne mai wana ebati na ba toilette ba douche donc toza na nyonso oyo on peut boza na mai moto. Oui, toza na mai chauffe eau oyo eza chauffe eau soki au branché wana mai se chauffer donc toza vraiment na nyonso oyo toza na si panneau likolo oyo panneau soleil donc ce qui lelo snel a eu complication na courant nae neka courant ngo ezalaka moi kenda zonga biso to na problème toza vraiment na problème té eza du matin au soir toza la na courant toza na courant penza eza vraiment toza na côté toza na 6 panneaux vous appelez na convertisseur toza na ba batterie oyo ils ont se charger ils ont payé ils ont se charger sous ceux qui couraient à se charger ceux qui moi ezali à se charger donc d'un côté lumière vraiment 100%. Déjà ba convertisseur na ba bloc na panneau nyonso ikoki ko alimenter nini na katanda. Bon déjà alimenter côté convertisseur on a déjà TV ampoule nyonso oyo eza lokola déjà ba biloko ventilateur. Côté ceux qui toza na congélateur oyo eza na capacité moko boye akosalisa déjà donc mi wana ce connaît bossa il a reçu à gaz parce que c'est ça vraiment et consommer donc biloko eza vraiment en consommation ya gravité donc convertisseur na biso na ba batterie na biso eza na capacité penza ya ko allumer ya kosalisa oyo nyonso eza na moi capacité ya makasité lokola ba TV ba biloko lokola on a ba lumière donc on a ba ventilateur donc on a vraiment sans inquiétude vraiment. Voilà. Mais déjà ce tonto ba ils a combien de chambres, ils ont la toilette na kati, moi ba détail mukio. Oui, tous on a 3 chambres, na double salon. Tous on a double salon, na salle à manger, na salle de séjour. Tous on a petit salon, likolo ils a salle de séjour de salle d'étude. Okolo on a se bana ba lié ba tam ba sololi avant que bokende kokota na ba chambre ndenge ba mataka ba ko vanda wana moi étude ba bimisi ba livre les a petit salon les a likolo tous on a toilette visiteur les on a se escalier avant matin comme on a toilette visiteur tous on a toilette oyo ba garçon na ba fille les on a na katikati tous on a toilette ya ba parents les on a kati ya chambre ya ba parents à part ça tous on a balcon oyo ezota la balabala mutu chaque temps avandi azui mon pépé comme il faut. Merci beaucoup. Dans la cuisine ya munene donc on est vraiment bonne équipe. Merci vraiment. C'est gentil déjà. Merci beaucoup mesdames et messieurs, vous avez compris la manière dont Ndorona Bisso a expliqué Bisso déjà bomoni ba détail nyonso. Donc n'hésitez pas de nous appeler. Déjà tu rechabino à contact na ba propriétaire ya lopango. Déjà boyoki nengende ko mobile lobby, ils a 3 chambres salon, double salon. Ils ont la toilette ya ba visiteur donc na salon pembe na vont matascalier qui na ba chambre, toilette ils wana, soko matili kolo. Ils ont la toilette sur kaboli chambre ya bana basi na chambre ya bana mibali et soko koti na kati ya chambre ya ba parents, ils ont la toilette na bango moko ya ba parents. Donc n'hésitez pas déjà de nous appeler vous qui êtes là ou vous êtes intéressés de partout vous êtes et tu vous allez toujours wana poto pesa bino ba détail et belé na privé o ezaika poto la kisabino image botala la manière est-ce que bana mboka pe bazotonga po bazosalisa pe bandeko mosusu peut-être ozara mabele ozaki tango tonga te makamu mutu et susu mutu benga ozasko ba beaucoup ba détail pour na prix mutakokufa te
mtakufa te nyonso basola rango benga biso na ba numéro où ils affichés au bas de vos écrans. J'espère, je crois, de partout au Brozala Bino de suite. Voilà, un grand merci Nabino no Sobolandi Biso na moi rubrique Moké Oyo tranche spéciale au to yaki nango awa to kitaki vraiment na kati ya matete to koti bien nzela ya mutu kezali. Je crois que AAP parking ezali mutu ke kotawa donc awa je crois que tu as des voitures à Kokotawa. Moko ayebwe. Donc, on a déjà mon bimba. Biso lumière, donc électricité. Et ce qui est dérangé, biso de l'autre côté à Snell, parce que tu as un convertisseur, 6 panneaux soleil, ils ont alimenter biso, servi biso, na lumière, ventilateur, bloco et pesaraté. Et de l'autre côté, la cuisine, ils ont bien équipé. Déjà, ceux qui, de l'autre côté, il y a réchaud, ils ont la cuisinière pour l'électricité normale. Ceux qui jouent moi, quand on se côtoie Snell, il y a un réchaud à gaz. Vraiment dans le bon. N'hésitez pas de nous appeler déjà dans plus 243 89 86 89 930. Là, vous irez en direct pour Tchabino déjà. Na propriétaire, il y a ici Oyo. J'espère, je crois que vous sola bien. Tout ça direct. Ils ont les cas Kenda non. Ils ont direct et ils ont remonté à Roban à Pesa. Donc le roi et l'équipe est en juste à toper Sabino message. Et yamala mozali place kitoko to koti bema kimia na mutuka ezati o mabulu soki ninte to koti bena à l'aise, très à l'aise. Et je crois que ceux qui vous solliciter tout vous sepeli na offre oyo vous hésiter pour biso peut remekaper ko sala yango malembe et ça la biso bien. Voilà, si Dieu ne revient pas, mesdames et messieurs, on va se retrouver dans le prochain numéro pour parler de d'autres rubriques. Aujourd'hui, c'était juste une tranche spéciale. Il y a offre oyo bimeli biso de nous topé ça sangwe pas bana mboka bazali bana mboka de partout bozali, même na Kinshasa, même na Afrique, Océanie, Amérique, Europe, bisika pi bozwami bobenga biso boza biso na ba numéro na biso to kopesa bino ba détail et belé o esengeli pona offre oyo ya lopango mobimba ezotekama. Merci beaucoup. Oh, merci Jésus. Na futeli yango bongo te ngolwe kutinga écoute ngai bisika na kana te nazweli yango facture te ngolo écoute ngai na tango na kana te une faveur accordée librement à quelqu'un comme moi, Jésus, quelle grâce c'est que j'ai trouvé à tes yeux. Ngoloué, 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 yeah, yeah, oh, oh, oh. Ngoloué, ngoloué. Orpheline de père et de mère, les lobali payo body, oya zaninye, basusumu tu pasina mabale, ya yozana kinya, oya zaninye, bambule bele somwane. Bana agogo oye zanine emba ngolue 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 emba ngolue ngolue ngolue
minyoko minene oyo eza nini lobi bayembelaki mokili lelo bakoma ya nzambe oyo eza nini lobi banganga ya kisi lelo basali na nzambe ya solo oyo eza nini Where would I be without your grace? Jésus, ta grâce m'a sauvé. Une faveur ou un don pas mérité, bienveillance, avantage pas mérité, une grâce accordée à quelqu'un qui a demandé Goloué. Goloué, ça, une faveur ou un don pas mérité, bienveillance, avantage pas mérité, jamais mérité, accordée à quelqu'un qui a demandé Goloué. Second chance.